m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandingue. Nous voulons savoir, mission jamais errata nabanda kolabino. Aïe nakoloba. Pobino ne wotinga na loba. Depuis que loba na loba teme na koloba. Ah, cette fois-ci tobi que non. Tozwa ki ba sentire. Tozongi na makamba ngo sikoyo. Ndenge zalaka. Na bato ba sentire bato ba problème. Na bato ba sentire bato ba problème. Onga na lieki ni onga na loba ni. Champion dingo sto kundi champion local pe azongi ali ba vitesse. Ne moka ndeto ba que non. Cette fois-ci liboso na bande mission na otira mino mokie ba extrait ya nemba kuneke dingwe edingwe na tele ba image ya ba tafudi sidne ba leki champion dingwe na taki penenga ba ya Luanda ba leki dingwe kasi na mosai ko tela bibliothèque kasi nazongi na kepa mingi mingi na Belgique esika wapi bato pele ba leki champion dingwe na makasi ya maître Showman Shaone ozan trino na kasa ndenge za na région teso milili wa to mo ne ba leki dingwe kitoko kasi tobike babitumba ebundama kibongo na bapumo bazalaki wana bakachere bele na kotanga bakomona bango nasuka mpona maître Showman Shaone asasaki na babanye na bastade oyo basala minene oyo bayelaki champion dingwe régis oko kote so image basi bamona ndenge nini bakombe bundama ibe position bakachere ya kanda oyo babunda baserie ya baedingwe oyo bana poto mpe baoyo ya kilelo balelaki edingwe na style congolais basanganaki na babindele oyo bazalaki wana régie à vous naloba te je m'appelle Maboko Yanzambe liboso na présenter bino Miss Journée nani invité na ngai na pesi bongo oyo balobaka ambassadeur s'il vous plaît viens na Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo bambote ya trop mutu le seul partenaire nous voulons savoir ce moment ba image oyo yenda tindaka ba caméra yenda tindaka champion ka ba chapeau pona bino bolinga botaka so champion ka za libandi nana libandi je poste mutapomba ka libandi wana c'est ba chapeau na ye ndenge moko nalobi mama gouverneur de Dallas ndenani nabi otozo mitu na ndenani Basile Pindibuke gouverneur de Dallas Basile Pindibuke oui, petit frère propre et Prosper Bakine. Kasi mama Wivine Bakine, le maire de Dallas. Potozali, Yoyango, Kasina Biboye. Président Abdon Etina Moto Yabato. Venane Rikitola, Mokondi. Pena Bosete Wabongo, Gilbert Zeza. Yoyango, Potozalaka, Obeti droite, gauche, Bate. Nabande mission, Mabanga Mususu, Nasima, Naewapi. Na etina limete ya kama na limete na etina la ngina musala ombanga bachaka bosi sango nani maître Super Aigle bote maître Super ouais mbote champion local Maboko Yanzambe les grands journalistes maître Super Aigle toi Monica masque non et sexy comme maman ah c'est vrai c'est mutu mwa lo la ta kaleso bango bamoni na lata kaleso ana lasta masque de combat eloko nini elakisaka eloko nalati elongi ya kaleso masque de combat bon wana mamla bon nasikika pa na resone sur émission wana ezeka lataka kaleso ya mwasi wana bayuma bato babanga nga na musika bango nde bazolobaka na lata kaleso po 1 mètre akoloba na mutu te ke oyo alati azomona monike masque alobaka mutu wana alati kaleso mutu awota alobaki bango babeloko te nayoka bango bamipepa pamba chance ya poyokaki nataka na kombo te parce que na bila tanga ndima na bitu na bosa na tangisi komba wana nani na bosa na tangi baloka na tangi na baka animal ndalo beno animal champion animal plus définition wana yuma plus définition chez bango obe na komba plus définition mutabeta bato ba RKO mutabeta bato ba nini komo nani obo tsaka boy wana eboka wana mutabeta yango nani ya animal na ya beta yango kaka bato oyo abetaka oui ya beta yango bato oyo abetaka oyo amonela kotombola bango lokola babiloko te kwa banani nakasi obilokola ba Super Aigle teye Super Aigle akoka te Super Aigle na catégorie na ye te animal na mulai na mbinga na catégorie na ye te aza catégorie ne te aza Super Aigle eh aza katière moko boye aza trop mystique
Ye pe na pesaka tous les poids so akoti likola ring. So pesaka 100, ye pas peser 100, so pesaka 200, ye pas matana 200. Donc c'est ça quoi. Wana bino mo bozoka, il fait eglobi que non, ye animal okokaete, animal okokaete zelote. Aze lokote. Nga pena tana ngai ya boy. Yebisa ina ntu. Na koyebisa nani champion local. Maboko ya Nzambe koza liboso te. Yebisa animal. Ataka ba star ya mboka, ataka ba sportif ya mboka, ataka bibundeli ya mboka. Est-ce que yo koyebisa nga mutu moko boya banda ko kritika ngai yebisa nga ka kobeta nga. Taka ngai moko ndenge naza bo mobundi pe lisusu ya makasi ya mboko. Zoe ba dit ba honorable Odia Chilombo, Mais bango wana ndefo ba honorable wana ba lukaka biso ba mona biso ba chela biso ba mbongo to bundaka ba bitumba pona otombola lokuma kati congolais. Ya taki hôpital na Kira médical en Gerbi, soko beti mutu honorable Odia Chilombo bi, soko beti mutu abukani omemela Kira Chilombo médical na Kira médical donc mbala moko. Ya lukaka te no to buka. Ya lukande ya produire nanu eloko etangami catch congolais. Soka produire yango wana bako betela batu bako buka batu. Beta est animal. Na bete loka bébé sa mama na salité. Mwana mukie kutu alemba ya pamba pamba. Ake simba e. Animal de liwanda lemba. Nani aucho beta mwana na animal. Oh. Migol bet. Nani? Champion Migol monsieur le Kache. Wana pe Kache. Bino mama boyoke, abisu elongwe liwande elongwe Migol animal, abisu monsieur le Kache ka Kache. C'est bitumba na babunda ke avo bitumba. Mais bisu boye babundi abote akibisa animal na ring, ajusensi. Bon, loko anga pena na landa ki on mingi te, na se senti ka o bazui soi-disant mutozo lo bakombo wana so senti. Mais c'est le Kache azum animal Kache. Voilà, bon mi balé, bo ba je basala ki ali pate, soki ndenge nende ba memamaki. Nga pa na ngai titre wana ava kozwa ngo fo beta maloka muyiba bampulu. Oui. Ko ngai avozwa titre surtout eza na mapeka na nga. Hôpital yamba, yo so hôpital yamba o te mort nga na ke boloko. Mais lokola mbat bana sentio bana bato makasi ba animal e ba Migol ba. Pwene kotika défi to boto la sentio. Mutu loko na mutu wana soit disozo lo basoki nani. Migol ba. Voilà. So na côté les défis ça pour na barrer. Wana Migol ba. Maintenant biso vérité. Migol ba pose côté défi pour ça pour ça ali. Ezala te lelo pas du titre. Tango azaki na titre ta banda ki ma super règle. Est-ce que vous êtes vraiment en forme ce soir? Oui. Allez, on va faire un petit peu de... Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Oui. Eh bien, tant mieux, parce que ce soir, on vous a prévu un match de catch exceptionnel. Mais avant d'arriver à cet événement de catch, on aimerait pouvoir rendre un hommage à un catcheur de la communauté congolaise qui est décédé récemment. Et le coach Simba qui gère ici le club BYWS et qui réalise les événements de catch ici à Fiesta Latina depuis 10 ans va prendre la parole pour pouvoir lui rendre hommage. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Simba? Les catcheurs vont monter dans le ring et Simba va venir prendre la parole.
sur le ring aujourd'hui avec tous les catcheurs que vous avez vus sur le ring là. Ça, tu vas faire un TV, c'est comme ça. Ouais. Nous sommes pas tout le monde. Ça avec. C'est pour rendre hommage à un de nous, un grand catcheur comme moi. Et c'est là, on va dire, dans la vieille époque en fait, du catch en fait. Dans les années 73, 74, 75, là. En ce moment-là, moi j'étais pas encore catcheur. Il y en a un qui a fait appuyer le bouton et il s'appelait Edimwe Motonamenge. Un catcheur, un phénomène du catch. Ça j'insiste. Je suis honnête, oui, le catch. Il y a des gens qui ont fait ça avant nous. Alors parmi ces gens-là, et lui, c'était autre chose, un phénomène du catch. Et c'est pour ça qu'on a voulu rendre hommage aujourd'hui ici à la Festa Catch, à la Festa Latina, devant tout le monde dans le public, parce que l'événement est international, parce que nous on catch international ici sur place ici. Voilà avec tous les autres catcheurs. N'oubliez pas, encore le septième match de l'année à Lille, catcheurs, et vous connaissez très bien, je ne fais pas de la politique, mais vous rappelle qu'il y a quand même des victimes du côté du Congo qui nous ont quittés à cause de la guerre. Et alors ça, on ne rend pas seulement hommage à Edimwe, mais on pense aussi à ces victimes-là. C'est ça qui est très important, parce que si aujourd'hui là, nous on est comme ça, et que quelque part dans le monde, dans les autres pays, il y en a qui meurent, hein, avec fusillade, la guerre et tout ce qui va avec, nous on peut être contents en ce moment. Alors justement, donc, on rend hommage à Edimwe Motonamenge aujourd'hui, et on pense aussi à toutes les victimes de Goma actuellement. Je répète encore, je ne fais pas pour la politique, c'est juste un petit rappel, parce que c'est un public qui nous appartient. Si on est là aujourd'hui, ça nous fait plaisir, parce que quand on va voir des catchs, parce qu'on vit. Et si on ne vit pas, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que j'insiste sur ça. On a appelé tout le monde ici là, c'est les anciens catcheurs ici que vous voyez, et aussi les jeunes qui sont là parmi nous. On ne va pas commencer à citer chaque nom, mais les anciens catcheurs sont là. Il y a la jeunesse qui est là aussi qui suit le catch, et voilà. Donc, nous allons vous demander juste une petite minute de silence à chacun de nous pour penser à Edimwe et éventuellement aux victimes de la guerre de Goma. Merci beaucoup. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Nous allons demander à tous les catcheurs. Voilà, l'hommage est fini. Voilà le journal lelo, voilà bien dit, wali kama oloba. Non, wali kama oloba, tenga kai. Kona ngai ya tangi président. Ya ke tsengo. Ana mawa. Ofa bana mawa. Ya ke tsengo ngene ko yawa. Parce que au Hollande, au Paris, ba yebo nango en tout cas je très contacté. Là à part, pour Nico, il a toujours si machin, mais quand il fait des choses bien, c'est comme ça. Nathalie m'a dit, on est en train de voyer, on a un catcher là. Bango n'y a pas de côté, quand on a dit, mais il est choix à côté de moi. C'est un chao là au salon. À ça là qu'il y a Pélican. À ça il y a pas mal de temps. L'autre là est dit, il faut féliciter et franchement, n'a pas la musique là. Le mot de la fin pour conclure. Oui, merci la présence de tous les catcheurs. Pas tous, hein, mais oui, quand même. On va dire vieux. Pour ça, hommage à Manuel Oyo. On a tout ça à niveau international, quoi. Hein? Ah ouais, donc on a niveau international, petit à la localité. Il y a un autre salle. Ils sont aux amis de voir la biseau. Pour on a fait la biseau, même à hauteur de la biseau. C'est un phénomène, l'histoire du catch. Or, le phénomène, c'est dans le monde.
Et les ensuite en plus 50 ans. Comment ça c'est phénomène copine en moi, elle a rappelé facile pour été. Et voilà quoi. Donc, ça c'est un phénomène de la catch. Ouais, on face à un drame culinaire. Il est phénomène. Il a été phénomène. Un mot de la fin et à moi la gare en tout cas. On est toujours dans la Sima. Je m'appelle Maboko. Yanzambe Liboso. Na présenté une mission journaliste. Invité Nangaï. Na Pesi Bongo. Oyo Balobaka. Ambassadeur, s'il vous plaît. Viens à Prosper Bakini. Moi, Dallas, il y a Tongo. Bambo Théâtre Moutou, les seuls partenaires, nous voulons savoir ce moment. Image, il y a une caméra, il y a une chapeau, il y a un chapeau. On a une chapeau, il y a un libandi. Nana libandi. Je pense que tu as un libandi. On a un chapeau. Dernier mot, dans le moment, gouverneur de Dallas. Denani. 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 Basile Pindibouké, gouverneur de Dallas. Basile Pindibouké. Oui, petit frère propre et Prosper Bakine. Kasi mama Wivina Bakine, le maire de Dallas. Potozali, Yoyango, Kasina Biboye. Président Abdon Etina Moto Yabato. Venane Rikitola, Mokondi. Pena Bosete Wabongo, Gilbert Zeza. Yoyango, Potozalaka, Obeti droite, gauche, Bate. Nabande mission, Wabanga Mususu, Nasima, Naewapi. Na etina limete ya la mona limete na etina la ngina musala o mbanga bachaka bosi sango nani maître Super Aigle bote maître Super ouais mbote champion local Maboko ya Nzambe les grands journalistes maître Super Aigle tana Monica masque no et sexy ngamba oh c'est vrai c'est mutu mwa yo olata kaleso bango bamoni na lata kaleso ana lasta masque de combat eloko nini elakisaka eloko nalatini elongi ya kaleso masque de combat bon wana mamle bon nasikika pa na resone sur émission wana ezeka lataka kaleso ya mwasi wana bayuma bato babanganga na musika bango nde bazolobaka na lata kaleso po 1 mètre ya koloba na mutu te ke oyo alati azomona moni ke masque alobaka mutu wana alati kaleso yo mutu ota alobaki bango babeloko te nayoka bango bamipepa pamba chance ya poyokaki na tanga na kombo te parce na bila tanga ndima na bitu na bosa na tangi sikomba wana nani na bosa na tangi baloka na tangi na baka animal ndalo beno animal champion animal plus définition wana yuma plus définition chez bango obe na komba plus définition mutabeta batu ba RKO mutabeta batu ba nini komo nani obo tsaka bwe wana eboka wana mutabeta yango nani ya animal na ya beta yango kaka bato oyo abetaka oui ya beta yango bato oyo abetaka oyo amonela kotombola bango lokola babiloko te kwa banani nakasi obilokola ba Super Aigle eye Super Aigle akoka te Super Aigle na catégorie na ye te animal na mulai na mbinga na catégorie na ye te aza catégorie ne te aza Super Aigle aza katière moko boye aza trop mystique ye pe na pesaka na tous les poids so akoti likolo ya ring so opesaka 100 ye pa opese 100 so opesaka 200 ye pa omata na 200 donc c'est ça quoi wana bino mo bozoyoka Super Aigle obike no ye animal okoka ye te animal okoka te ozelo te aza eloko te nga pena ta na ngai yango nakoyebisa nani champion local Maboko ya Nzambe toza liboso ya te yebisa animal ataka bastar ya mboka ataka basportif ya mboka ataka bibundeli ya mboka eske yo koyebisanga mutu moko boye abanda kokritika ngai ayebisanga kaka kobeta nga ataka ngai moko ndenge naza boye mobundi mpe lisusu ya makasi ya mboka honorable Odia Chilombo me bango wana nde fo bahonorable wana balukaka biso bamona biso batiela biso bambongo tobundaka babitumba mpona kotombola lokumu makati congolais ye atiaki hôpital na kira médical Angers abi soko beti mutu honorable Odia Chilombo abi soko beti mutu abukani omemi na kira Chilombo médical na kira médical donc mbala moko yalukaka te no tobuka yaluka nde aproduire nano eloko etangami catch congolais soki aproduire yango wana bakobetela ye bato bakobuka bato nabete eloko ya bebe mama na salite mwana moke kutu alemba ya pambapamba akesimba ye
Animal to liwanza za limba. Nani? Nani auchobeta mwana ana animal? Oh. Miguel bet. Nani? Champion Miguel Monsieur le Kache. Wana pe Kache. Bino mama boyo ke. Abisu elongwe liwanza elongwe Miguel animal abisu Monsieur le Kache ka Kache. C'est bitumba na babunda ke avo bitumba. Mais biso boye babundi abote akibisa animal na ring avisenti. Bon loko anga pena na landa ki on mingi te, se senti ka o bazui soi-disant muto ozoloba kombo wana so senti. Mais c'est le Kache azum animal Kache. Voilà, bongo mibale, bo ba je basala ki ali pate, soki ndenge nende ba memamaki. Nga pa na ngai titre wana ava kozwa ngo fo beta maloko moyiba ba mpulu. Oui. Ko ngai avozwa titre surtout eza na mapeka na nga. Hôpital yamba, yo hôpital yamba o te mort nga na ke boloko. Mais lokola mbat bana senti bana bato makasi ba animal e ba Miguel ba. Pone ko tika défi to boto la senti. Mutu loko na mutu wana soit disozo lo basoki nani? Miguel ba. Voilà. So na côté les défis ça pour na barrer. Wana Miguel ba. Maintenant biso vérité. Miguel ba ko des défis pour ça pour ça ni. Ezala te lelo pas du titre. Tango azaki na titre ta bando ki masipe ayi na bangaka te yo yebi champion local nga TVT. Miguel ba tamba na ba grenade, atambola na ba makasi lokwa ba lardo, tanga muta makasi lokwa lardo. Wana tu bampuku. Nani mpuku? Bango tu bampuku. Nani? Tu wana ozotangela nga na bampuku ba papa mo bandeke mo mike ba benga bamvuji. Wana grenade nani mfu? Oh, super aigle Nyamalikolo. Kacha di moment. Na ebike fédération na minute au moto ezopela. Likolo nango entrer no shawala zawana. Papa. To ebi kozali. To ebi ga yonde mozalisi, to ebi ga yonde mobundisi. To ebi yonde mopesi entrer no shawolin. Sala ekoko sala manakata Congo to yebana ke to za bakache. Oyo sala kana kati ya mikili ya poto to wana poso sala ngona kati ya Kinshasa ko ngai vraiment na bima kache pona bitumba na bima te pona ozonga sima ngana sala ko uchi to chi super aigle mutu tu boko chela ngai na ko fina ye. Moi je suis d'accord. Oui, moi je suis prêt. Quand tu me donnes le mouké à Tchango mettre super aigle tout qui na éviter to mettre sur ya Tchango to sur la mouké na éviter na Tchango kuna pe to zakine mission na mettre moko comme on champion mabanga mettre kala donc ta makasi osakanate donc to fanda ina ye alobi ke na tuni ne sabi est-ce que yo oyi ko betela ngai akatia nini yo bina mpandia bangaba kuna mwamba esa biye atanga tinga na tangi bala tanga kana obi oyebi super egg abi ayebi obi izo bebi de abi obi na yebi nde Fabrice ya moto na super egg ayebi ete Fabrice ya moto moko boye andola ndaye awomemela ye bilamba saki to ya obi wana mdalobi nani champion mabanga tukini. Champion mabanga tukini ya mboka nini pazala wapi? Azana njili ke. Ana njili. Alobi ke na banda ko memela ye basaki. Abi ya bandaka kati na ngaba. Ina ba braza me. Tana abi ayebi yo lokwa kati te bi lokwa mwa mwa do basaki. Bolanda ye, bombenga ye, mabanga to yo. Bon, ngai na vie na ngai tong na bandi carrière na nga sport. Na ki bana premier discipline na nga na banda ke zali lich. Ouais. Nta forma nga na lich ezali nga maître Godjila Mutela. Oui, maître Godjila en tout cas repose un peu place azali que ton âme repose un peu maître Godjila donc c'est soit quoi. À part maître Godjila to yo ozonga pa ya maître Goldberg Mokonzo. Maître Goldberg. De forma ngai na lich libre en plus gréco-romain. Donc naza mobimba tango na silisi wana na yo ya na jujuchi de na o travailler ju mais ça na moto te memi sanga basaki ponga na bande ko pela mutatika lo memanga basaki azate tango omeka ko yekula ka wana
Oui. oyebaka ta maître mo mabanga te mabanga na commune nini na ngaba et puis na minute aza na njili me nga nayebi mabanga moko boye toando travaille ne lichi pa ya Gojila Mutela te bondo travaille te ya za kali bosida to ya za quartier yo nanu otambo mimele basaki ye tanga asali bakikachi na ye so pe wapi ya baki carrière na ye nga nazali litaire et puis ngai ntango naosala carrière na nga kilichi eza na mutu moko ata atikali omemisanga saki mpona yaka na fasi ya mabe na kati ya sport mais oui ngati mutu atika okolonize nga na sport aza te komba yo na mabanga oyungole mabe mabanga omoni koloba mingi eza mabe koloba mingi vraiment eza mabe et puis il faut ngana komoni koloba kobeta eza ezosala vraiment kilo mingi mutu ntango alobi ka kobunda na super aigle direct ntango boyoki ataka baproducteur bazali badepute bazali entraîneur Shaolin azali wana président mpakasa ya fédération azali wana bazomona biso ataka baclete na bango mutu aza na posa komba bakonzi basana mpona organize komba kotya biso tobunda omoni tozoloba na tv tozoganga tro po tokutana bafarafara na kati émission mpena boye na plateau boye yindi mabe mpona oluka place obamba yo mais oui po babiloko boye epesanga kanda moto akolobaka ndo amemisanga saki ngana akatie tesko ata yo moko mete ngana akatie yo oza katiere te mais ntango bazokende kolukaka baproblème mpona kobelela nkombo ya super aigle na ngai ye maître nayebiseke super aigle azalaka makasi mingi oyo maître mabanga napesi yo valeur na yo message ya yo yango oyo ya suka soki oli otondi te komeka mosapi na mozindo te na okata wana sufe na mokie wana obelela pe maso azime babiloko na kobamba yo soki ti likolo ring nga atiki kati bamba moja nasi bino mo boyebi likolo ringi nde nakoma luka monstre nabetaka bino pena ya haute niveau lokolo oluka makambo na olakisa yo prépare akolakisa yo prépare maître mabanga mpona nakela koshite boye te soki natuni yo bidibilité champion de Tchango 3 fois na singa tawana yebiseka no tangela bakatia ni babangisaka obabi bakatia bangisanga baza te ngai na bangisaka bango nayebi bo super aigle bangisaka otasa obi super aigle sunani super aigle moto bamba moja tombola tika bamba aisi obi bato batombolaka kutu abeta bango bongo yo yo oloba mingi ya te toza bakatia congolais bilibili yango aza na taille nini bon daolobaka taille na ye te na boyi nango oloba taille na ye monsieur ndenge na olingela yo lokolo oboyisanga wana nyonso tu boboyisanga mpona yokaka boboyisanga me nayebi ke boboyisanga na posa na bino edingwa kundamaki atiki kati congolais toza na ntan nyonso tu ya refroidir me ntango bopema na nsima na bino botala ape nsima nazoya ese obosaki abetaka Golbert abeta nani abeta nani abetaki Golbert wa vimba na minute okonte pa botoli ceinture bongo kovimba elingi oloba koeza makasi Golbert ani makasi te bongo ozoloba moto mokie abeta moto monene c'est-à-dire seke moto wana aza na ye makasi te Golbert obi azwa ceinture na maboko nani ya nani abuluka makambo ya nani Golbert aboteli 5 chantier ceinture 5 chantier ko 5 chantier wana aza nani Kacher ma oui aza Kacher bongo aza kaka Kacher mpona obangisa mokili mobimbo bende 5 chantier wana soki abangisaka bato fo alukaka bato abangisaka banini tout cela abangisa mpe Golbert abangisa ye bidibidi wana ozoloba neti mutu lokola nga super aigle nga abanga te nga nazelaka komba papa bati trop siri na bino boza nango nga nde kombaka likolo ringi tosilani c'est fini omoni na angle wana so mpena tokutani bia tokroisame
wana tolakisana ke to ba Wana mibali zolo bana 5 chanter Golbert na bidi 3 fois na singa. tout le monde batacha ngutu na balipasa o banani bango tout Ndundu kutu ehindela ye kuna écraser na plateau akoka esu te pema na bete babiloko maba longola babilamba naozanga ya koloba mpo naomona nete yawa bapoditeur bamessage bozaka esu te na Congo po ntinanga bakombako angaye nazopesa nde message epai ya entraîneur Shawolin Showman nayebi ke maître na biso aza na vision ya makasi na kati ya Congo mpo na kati congolais message yango oyo papa naza na posa biloko oyo baorganisation oyo osalaka na kati ya bamboka wana kuna ko na posa tozwa yango na Congo awa tomona bato misusu bakokima kati congolais bamisusu bakokoma ata basoda bamisusu baoluka bamisala osalaka likola baringo oyo mpo nga naza siri na oyo nga nazali. Merci beaucoup na fédération congolaise. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe kasi nakoshite boye te soki natuni te bandeko na biso bauti Kasai baza ana Kinshasa bazokanela bango partout biso bakaneli poste biso bakaneli sida biso bakaneli mais yo kaneli sami mosusu te mpo na nini nana moto akanela te nana posa obeta na nde na tutu sida akoboma yo chuchu akoboma yo champion local akoboma yo ngai na ndimaka moto soki nasimbani na ye likolo ya ring aleki nga nde nabetele maboko mwakisa mikusana moki ozalaka na ngwana moke wana ka moke seke na bandango na opa na yo nakobanda te ametre te na fente na ya makasi ya moke te na fente na kapa te na meka nano exemple na fente na ka metre kama kambo na yoka te mission kwa mais oui il faut na meka nano po kende bien wana kana omoni ni ngana ina isa bino na bibo kombana bino no bakati ataka na mobena ata munoko esuka na kaka awa ye mutu wana ozotanga na tutu sida wana nalelaki mabe te ye bakisa makasi te nalela pena na déborde na nzoto na ye ye nalukaka ye mabe ye la reine Shakira akenda mboka wana babeta contre moko boye po ya gagner la reine Shakira te eza likambo ya bitumba po la reine Shakira azali champion ya mboka oyo champion ya mboka oyo make quelque part champion moko boya mokie a maîtriser champion du Congo ozo comprendre ye pena na luka pena na kota tati na mboko oyo aza nakende obeta ya mpo nazongisa ebe na beti wana eza makambo na kokata lingai te minute na komi na suka bandeko message moko toshite na émission na biso bidi soi-disant mabanga soi-disant liwanza boyika soi-disant un simple maître moko bobo benga soki animal mais c'est simple te maître papa naza na temps tout ya osimbana na bino me boyebaka bwa biloko te liboso na nga oyo atie tembe naza prêt na nyonso eloko oyo ezela bino maboyoki abengi bato nyonso basoi-disant mais arespecte de Kinshasa biboye aopesa no basoi-disant bamessage de Kinshasa nde nani mi Golbert orespecte il faut siko tour na ye siko eyebisa ye te tour na ye tour ya nani ye aza mwana moke champion de Kinshasa te ye ngai na ye tokosala comparaison te mpo aza moke na obete kasi asimba yango mpo asalaki effort na soi-disant katiere moko boye soki animal soki nani nde bamema naye na baloyenge ya babiloko na bango monsieur yo motu baokumisa champion de Kinshasa yo faut ozala prêt yo il faut ozala prêt mpo na obetana na okala mingi te biso tolingi badefi ekota bosalela biso balete kotisa badefi nazobetana na yo kala mingi te monsieur soki le katiere soi-disant champion de Kinshasa nga mpa na nge lobela yango eloko te nga tika titre na se tobetana no likolo ya ring po toke calme mais obai mpe malaisa azati
Mais Malaïsa pas les Makambu. mystérieux junior Malaïsa. Ata Makambu. Mais Zela, champion de Calais. Omoni patron Malaïsa. Mamsu ngana boya ka bato yango Yango yo na ngina yebisa yo patron Malaïsa loba mingi te. Azaka après pona makambu ya etali sport na ngai. Na minute onde to loba oya ko bimanga acheki ngandi Malaïsa po bimanga acheki ngandi. Na boya ko boya ebo ngai na boya kana ngabato ko ba bato na boyi na ngai. Mutu wana so boyi. Mutu wana so boyi seke oyebi makambu sala te. En plus c'est une apesa ngati attendez kumba. Oui. Pas de problème. Na mono zi senti. Pas de nako nabia nako beta nako zo ba senti. Omo ba titre pe miki mona bato bozwa o. Na oyungo longo ekoma na mapeka na nga. Bozaki na ngaba kaka bino mibale. Migol ba super egg. Ya ki Migol ba zili bende. Atango mama boy. Abo tamwa na oka. Ke ye azwali bende ponga. Atante ta poussière ezali. Oyebi tina azwali li bende na ke ponga na longwa kingaba na komi na limete. Na tike oui na tikela ki nzela. Obi na tikela ki nzela pwani. Na moni ke to na kati ya quartier. Pe na kati ya commune. Nazo lobana na mutu akoko ozo musate. Jou musu na telema quelque part na ozo taxi na Kianza. Batu web sango maître. Eza mutu mo boki mo mabe fa no mela masanga moni okabu. Adindi quelque part. Na tuni nani wana? Ba sanga o soit disant mais c'est le catcher. Ko mutu akimaranga. Non, tu es volonté ndenge na ko boma eti. Ngaye. Na ko ba commenter les cabines na komi na suka émission na ngai. Quelqu'un mbote to chite l'émission. Mais animal naza na posa na yo bosenga na yo makasi. Mais iba koze logo te na osila na yo. Au catcher du moment super aigle. Super aigle catcher du moment. Bamba moja. Na pesi mbote na fédération congolaise. Voilà. La catch. Na yemoko mon président colonel Chakou et bébé Bunga. Papa Zawana. En plus, na pesi mbote lisusu na yemoko entraîneur Shaolin Showman. Ouais. Entraîneur yo yango. Wana papa temple d'action royale toujours Libanga. Merci beaucoup. Nasuki wana. Excusez. Maman nangai la reine Shakira, la championne du Congo. On est ko raté nasuki wana ponga na ko bwaka ba mabange belete. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka ya émission na ngai. Kasi na boshite boete soki na pesi. Moi quelqu'un mote pe mabanga na ba sunga champion le kana mo loko te esa la zua te. Ndeko longa ya longa biko na ngoyo longa. Na ba mabanga kende sa musala ofuna donc. Na ebite na komi na suka ko bakie. Vraiment na boki vient na Prosper bakine mwana Dallas ya tongo. Tombo na mwa caméra mukebo ce espace. Deye moko tolobi ambassadeur de Dallas. Nde nani ambassadeur de Dallas nde nani? Oh na bosani aïe Pindimuke Basile Pindimuke ambassadeur de Dallas Basile Pindimuke. Pe na bosate ko bon vraiment na lobi na suka pona na chite na lobi lisusu. Bongo na boki nani mama Wivine bakine kasi Chanel bakine. Winete Lonzo Kambo yao yango yo pe na bosani te ko bongo na lobi Antrino Shaolin Showman mwana ya France tongo kasi na lobi benanga moko Basile Pindimuke yao yango na sima ya kamera na zakina nani na bosani ko boka honorable Odia Chilombo Kiben honorable Odia Chilombo Kiben. Vraiment, balobi bongo, yende directeur principal ya Kira médical ya yango pe agence Bido Force. Ndeka rezaka toujours agence Bido Force na maboko ya Odia ya yango vraiment fait na kutozali na bosete ko bongo na sima kamera na zakina journal na Miranda Joseph kasi na bosete ko bongo vraiment mon DG Titelongi Mokondanga ya tongo pe modete papi fala kasi côté bozali Gika NWTH de la presse congolaise na bo santé ko bibishi boto yango Gialube pe na lobi Miranda Joseph Welto Yozike Benjamin Mosiboni ingénieur Mosiboni dernier au moins na 12 ans na bangenge ya mikolo mes condoléances na famille et mamobimba o bakufeli
mwana wa bango na kombo ya Merlin Bifu kasi na lobi je connaît na kinkole mes condoléances na yo Hélène Efuto mes condoléances na yo Maggie Shongo mes condoléances na yo famille Onyango Mbomba mes condoléances na bino côté bozali pe na lobi bongo Pasteur Brown Bomalika Berger Etienne Boko Polo Mamali Libwele Belamine Kamba Motemaya. Ciao.